Pour moi, Sozo Luka, ya Kinshasa kaka awa, Bandundu. Donc, Londres, Raza, ya Poto, donc Luka moi si ya Jeanne. Tato ya Kini, ba nyoro libisho. Tato ya mshi ya Poto ko sima. Donc Luka moi sa Poto. Donc, awa na Kinshasa ba mabe. Kasi yango na to loba na botemi na Kini ya. Na botemi na Kini na liepe fumbwa mingi na meka pena kama desu. Muganga fumbwa. Bon, Yaya, émission le kandeni. Émission eza bamubali baoya baosimba eloko apema soko mwasi abimi so basepli na ye batoboli eloko apema te mais so basepli na ye te baotoboli eloko apema après otuna bango ba question. OK. Émission eza bongo. OK, d'accord, so balingani to sani. So balingani baoya awa baovanda awa na opposer bango ba question na tuna bango penza soko balingani. So balingani to mema bango restaurant pour to landa relation na bango. OK, donc so vraiment esimbi bango mobile na mwasi esimbi ba fandi otuni bango ne ba question. Siko tanga na otuna bango ba question yo siko vanda opesa ngape ba commentaire lo pe bien lingala. Na opesa lo lingala malamu. Na mekaka. O sanga soni boyeko. Ya. Biso mbale to uti poto yo kasi ngala ngai eleki ayo. Soni kiksama. Nakena ngai. Mbote banengo na biso lelo toye sikoyo na mulongo ya bana basi. Tobetela bango maboko. Bon les filles, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? OK, d'accord. Bon, premier homme s'il vous plaît, bobetela maboko. Oui, kombo na ngai Rodrigue, na fai na matete, na za commerçant. Na za na 38 ans. OK, Rodrigue. Nangina tuna yo awa to telemi liboso ya 8 femmes. Nangina tuna yo sikoyo ba critère no ya bana basi olingaka ezala nini? Oui, critère liboso e pa nanga na lingaka mwasi azala poli. Mwasi azala poli a yeba pe ko luka. Azala femme moko bon responsable quoi. Bon, c'est ça. OK. Sikoyo toke siko na sansa mabe. Olinga nini mwasi azala nango te? Ya mabe ndengeni. Bon, y a ba critères ou azala impolite, bon, des trucs comme ça. Oui, ya on a lobby. Tant na bien azala déjà poli, donc ça fait dire soit azala moins impoli et aussi mbaté par rapport na. Bon, c'est ça. Encore élaborer ba détail siko. Ba détail ils ont vraiment ébélé. Aïba non d'abord Nzambe. Aïba Nzambe. Et bon, alinga non d'abord pe bana o ngana zana. Bon, c'est ça. OK. OK, oza papa combien de bana? Mibale. Bana mibale. Oui. OK, bon. Ndenge zaboye tosi toyoki mwana mwasi moko kuna na suka atoboli loka pema. Tozokende sikoyo kotuna ye pona nini atoboli loka pema. Ya tellement côté awa comme ça tokende facilement. Bon, maman. Bonjour, bienvenue à Éclater les ballons. Kombo na yo nani, âge na yo, ovanda pe wapi osala pe nini na vie. Kombo na merveille, naza na 25 ans, naza commerçante, na vanda na Lemba. OK, merci beaucoup de venir. Maman, pona nini otoboli loka pema pona ndeko na biso Rodrigue. Papa Rodrigue azala bien, mais nga vraiment pona nga na préférence mibali ya babota te. Ponga mondi na zabe non na botité donc mibali dia so kezaki moko c'est bien. Mais comme déjà mibali wana ngate. OK, malheureusement nayoki na comprendre. Papa Rodrigue, omoni ma merveille ndenga zabo ya zamo sikitoko. Azaba tipa baso linga. Oui. Ndeni azamba ndeni kasi azaba tipa baso linga. Yebisa ye. Azana belle taille, azana disons vraiment na roba netini. Azana figure moko ya bien, puis azolo ba très bien. Bon, c'est ça. Yayo yoki. Na yoki. Ah, OK. Bon. Ya nanga kolinga bolingo eza pasi eza pasi. Papa déjà c'est aboti mais bandima endeni soka c'est aboti. Ma merveille déjà c'est aboye. Babalo eza kaka azana. Baza kaka bazana no. OK, papa. Atobola combien de loka pe Yaya? Atobola 4. 4.
Tobola 3 kasi. Atobola 3. Quel est ce pouvoir est pas na yo. Ne pe na beaucoup. Quel est tobola 4? 3. Bon, papa. Sikoyo tokende otuna bango. Ba âge na bango ye ba bango muke. Après, totuna bango pona nini batobola eloko na pema na bango nanu te. OK? Très bien, maman, kombo na yo, âge na yo, ovanda pe wapi osala nini na vie? Comment on a Christivie? J'ai 24 ans. Je reste à Matete. Je suis commerçante. OK, bon, maman. Yo tobola ki eloko na yo ya pema nanu te pona nini? J'avais mon ballon, la banane qui n'a en kolkana yo kaye ensuite. Après, je voulais éclater mon ballon. Vu qu'elle était trop pressée pour éclater. C'est pas un problème. Moni alobi ozaki trop pressé à éclater ballon na ye. Yo trouvé ye ndenge ni ata éclater ballon na ye. Est-ce que on dit mais ata type na yo ba so lingaka? Oui, azana bashar wana azali. Mais otobole eloko na ya pema pona nini? Bon, nde tolobaka bolingo ezalaka na kati ya corazon, donc na motema en portugais, dans la motema, donc c'est ça. OK, pas de souci. Toke siko na deuxième maman oyo. Maman kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie s'il te plaît? Kombo na nga Vina, navandi na commune ya Ngaliema, précisément na Pompage, naza poutirière. Tirière. OK, maman. Maman, ozalaki na eloko na ya pema na maboko, pona nini otobolaki eloko ya pema nanu te? Nalingaki beaucoup plus nayoka nanu, nayeba un peu ba critères oyo azoluka, donc c'est un peu ça. Nayeba soki que je peux éclater ou pas, c'est un peu ça. Moni maman apesaki yo chance asola na yo ayeba pe ba critères nini comme ça un peu comme ça. Sikonga na otuna yo azana ba tipo ba so lingaka. Donc c'est trop dire ya koloba, mais na talaki par rapport ya ngai na vision na nga na mwasi nazoluka et na trouva qui était. On trouva qui était. Donc c'est pour ça otobole eloko na ya pema. Oui, c'est ça. OK, maman, merci beaucoup. Bon, awa ndeko na biso oyo. Mama kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Kombo na nga Abiga, navanda na Njili na quartier 3. OK, bon, maman, yo pe ozalaki na eloko ya pema na yo, otobolaki nanu te pona nini? Nga na yoki nanu, nga pe dana to baba na nga malheureusement ye mo de aye tobola. Malheureusement, yo moko oye otoboli eloko ya pema na yo, alobi alingaka yoka yo. Abigail atobolaki eloko ya pema na ye te. Est-ce que aza type ba so lingaka? Malgré que otobolaki eloko ya pema na ye. Bon, aza mwasi na tobolaki na tika le reste baninga musu na meka opesa baninga musu chance yango na meka kotobola ye. Bon, c'est ça. Bon, ndenge na biso ya mwasi oyo yo otobolaki eloko ya pema na ye te. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi osala pe nini na vie? Kombo na nga Jenimo, naza na 26 ans, naza commerçante, navanda na Ipen. OK, maman, otobola eloko na yo ya pema pona nini? En fait, ezaka juste pour la raison mon corps. Il a déjà perdu 2 enfants, donc même raison ya maman merveille. Donc ça c'est aussi mbaté même pas lui ça va pas marcher. Mais otobolaki eloko na yo ya pema na retard donc opesaki moi chance oyo kaye. C'est que chance na imkaye. OK, problème eza te, merci beaucoup. Tozonga moi sima. Bon. Awa déjà totikali na 3. Na 3 ba basi na monike basepeli na yo. Oyo basepeli na yo tuna bango siko question moko pona to avancer. Nayebi te oyo ako accepter kozala na ngai par rapport ya disons comment ya bano naza na bango, problème eza te. Bon, c'est ça. Ya oyoki alobi. Oui, na yoki nde alobi. Siko na tuna yo otobola ba ballon mibale. Otobola ba ballon mibale. Mais avant otobola ba ballon mibale, il faut na noto yoka ba réponse na bango. Est-ce que ba accepter yo na bana na mibale? C'est ça les questions, non? Oui.
Ok, d'accord. Première maman, yeyo. Kombo na yo, âge na yo, na osala nini na vie ovanda pe wapi? Ghislaine, Ghislaine, ovanda wapi? na Mongafula. Et oza âge nini? J'aurai 23 ans, j'ai. 23 ans, donc 22 ans maintenant. Ok. Bon, papa Rodrigue Atuni, est-ce que vous acceptez ye na banana mibale? Je peux dire non. Ah, mais maman, il faut tout le blacasser le rapem. Ok, bon. Tu qui déjà réponse na ya to bele le rapem, mais avant tout na pour na to bele rapem, to rekene exco to tuna mama oyaza baba mama oyo baza yo rapem non basili. Bonjour maman, comment on vous appelle? Je m'appelle Assi. Assi. Papa Rodrigue Atuni, est-ce que vous acceptez ye na banane? Ce qui est important, Isa, na sepeli na franchise na ye. Il y a d'autres gens en Lobate qui a deux enfants, en bomba, et par après, tu remarques. Lui, il veut une femme au Azana Bana, et ce qui est important, olinga moi si bon, supporter na Bana, donc de toi-même, tu dois être responsable, et en plus de cela, sérieux. Parce que tu peux pas chercher une relation sérieuse aussi longtemps toi-même tu n'es pas sérieux, ça ne marche pas. Donc ce que j'ai aimé d'abord chez lui, et ça franchise naïe je peux dire. Donc c'est un peu ça. Ok, loko maman lobby. Oui. Na ok. Osepeli naïe? Oui, na sepeli façon roloba naïe, c'est ça. Ok, merci. Bon, maman. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi, pe osala nini na vie? Kombo na nga Minata, naza na 27 ans, na salaka. Et en même temps, na tekaka. Ok. Bon, papa Atuni, est-ce que oko accepter yende nga zabwe na bana na ye? Azana bana mibale. Bon, ko accepter za mabete parce que bana na tant que na CP ne donc bana ni baza bana ngai. Donc c'est pas un problème. Moni wana réponse moi malamu hein. Malamu makasi. Malamu makasi ya. Good woman. Bon, oyoki ndenge ndeko na biso alobi tozonga siko na sima. Siko il faut ça choix ya. Faut ça la choix. Siko il faut ça choix ndeko na ngai. Neza boye pouvoir ezongi epa na yo. Un petit question. Yaya, à toute la question. Question moko. Quatre questions moko hein. Question na eza bon. Parce que na tobolaki babiloko apema bato misato. Ya misato misato wa portugais misato na le reste natikaki nazalaki déjà na oyo nasalaki déjà choix oyo même singa moko nasalaki choix. Malheureusement na le reste oyo natikaki na pona accepter te par rapport à ba condition oyo nga na pesi. Donc ça fait dire oyo na kanisaki oyo na lingaki na motema yende a esi a mitoboli ballon na ye. Kuna ye kiti na osala ye. Yaya tolo bani. Assez à choisir asala ki choix na ye déjà o alingaki. Mais atobole lo rapé moi. Eh baby. Makame baby. Hein? Basi bazawa. Bazawa bango bandimi yo. Siko yonde siko bosana oyo atobole lo rapé mo bwakisa ye. Ba oyo batikali awa, bazawa ils sont prêts pour toi. Elles sont prêtes pour toi papa. Bandimi yo na bana na yo. Asi alobi oza mutu responsable ba mbali msusu, ba papa msusu ba bomba rabana. Yo bombi bana te. Oyebisi pe bango. Oyo aolinga a accepté ye na bana na ye na nyonso. Omoni. Donc entre les deux, ça la choix. Entre les deux, ça la choix. Yango na lobe nazai nani babeka dizo koma na lingala nazai hypocrite. Vérité o ezana mutema parce que na domaine ya bolingo vike ya kokutana na ba problème ebele donc kokoma ngoninga o mutema na yo moko parce que d'abord mutema na nga o elingi soki nazui problème e boye banga moko parce que nga moko nasalaki choix na nga ya malamu to ya mabe. Donc c'est ça. Il faut te respecter choix na. Oui, donc c'est ça. Il faut te respecter pe choix, c'est vrai. Oui. Bon, yaya, nengeza boye, na ibseka to bala bilo rapema. Ok, merci beaucoup. Vas-y.
Bon. Tengika naloba merci nde oye classer les ballons. Lelo tomoni otrouver amour na yo te, mais mbala nsima ntango oya okokutana na mwasi na yo. Mais merci nde oye. Merci beaucoup. Malheureusement, tomoneli yo mwasi te, ozwi nanu mwasi na yo te. Mais prochaine fois, tu vas encore revenir pour encore chercher ta femme. Bon, soki temps epesami parce que il faut nazonga Angola pona makambo ya musala. Donc, soki chance epesami naza na vacances awa nakoki koya. Non, c'est ça. Yo oza na Kinshasa te? Oza na Angola? Si. Donc oyeka mission pona non, na yaki awa mission de service et après nakomi déjà presque à la fin et permettre nga nazonga. Ah, OK, d'accord. Ben yo lobaki olingaki mwa alingaki mwa mwasi awa. Olobaki olingai mwasi. Yebisa biso olingaki nani? Kende otelema wapi olingaki? Lakisa Kende, biso. lakisa. La telema. Telema e côté na ye, ou bien liboso na ye. Oh. Bon, yaya, na boyo pesa bato ba problème awa. Soki bato balingi balanda yo, baolanda yo wa. Soki mutu alingi alanda ngai, Facebook na ngai ezali na kombo ya Rodrigo Swala. Donc, Rodrigo Swala, vu que toza na Angola, to utilisaka ba kombo na bango. Donc, Rodrigo Swala sur Facebook. Na nini TikTok na ngai ezali mwana elaka. Mwana elaka, soki mutu abeti kaka mwana elaka, akotrouve nga moko mbala moko. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Rodrigue. Tobete Papa Rodrigue maboko. Merci beaucoup, Papa Rodrigue. Malheureusement, est invité, mais prochaine fois, so ozongi sou Kinshasa benga biso. Yeah. OK? Merci beaucoup. Ah, yaya. Bolingo matata, hein? Bolingo fasi. Bolingo matata. Bobanga te, mobali na bino akoya. Bobanga te. Célibataire désert, tobete le maboko. Omona. Neona biso kombo na yo, âge na yo, outa wapi pe osala nini na vie? Kombo na ngai Lili bébé, âge na ngai na 5 ans. Nasala eloko te na vie. Mais nana kotisi ye. Nani akotisi ye vraiment ko yaya? Yot. Ngata? Ngate, o eza pona âge na eta? Nani atindi wa? Nga babi na kota tu na ngai. OK, pas de souci. Bon, ndenge boye tomoni déjà basi na mulonga awa basi bato belora fa yo za 5 ans, 5 ans vraiment ya solo. Ouais, na 5 ans. Kosi d'abord. Te naende kozwa mwasi na ngai na 5 ans kolanda boye te o ta poto. 5 ans ko Europe. 5 ans Europe balobi bondimi. 5 ans Europe yango. OK. Na type nini ya basi na biberon. Na type nini ya basi ozo luka siko lelo. Nazo luka mwasi fala mwa mukie te pona sepela na basa minene te. Na sepela na mwasi fala mwa taille élastique. Taille élastique. Oba za pe na moni pona ko kozwa. OK, o sepela nini te na mwasi. Mwasi aza kanda impoli maloba mabe kitoko pete mwasi mabe na ngake te. Yaya. Mais o eza makambo. 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 Mais aye koluka bolingo. Ayo luka bolingo. Oui. OK, d'accord. Toke kasi première femme oyo atobolaki eloko apema. Totune pona ni atobola eloko apema. Kombo na yo, âge na yo, outa wapi pe osala nini na vie? Kombo na ngai Justine. Navandaka na bonga fula vers Popage. J'ai 23 ans. Je suis graduée. Bon, Ghislaine, merci beaucoup. Pona nini otobola eloko apema pona bébé? Bon, je suis pas d'accord avec lui, c'est tout. Hein? Je suis pas d'accord avec lui, c'est tout. Yaya, alobi andimi ete. C'est tout. Olobi? Bagu na ngai. Mais on dit te. OK. Allez, maman, âge na yo,
Kombo na yo, âge na yo, uta wapi pe osala nini na? Je m'appelle Christelle, j'ai 24 ans, je reste en Matete. Ben, ce n'est pas du tout un genre. Oza genre na ete alobi. Oh, si boyo genre mbali nyoni, ngana mbali te. Nani? Ama Pampex boité. Besko ba veste, boliga besko ba veste. Non, même pas, il n'était. Il y a 5 ans, comment est-ce que nous en avons? Siko papa, so ok restaurant, olata nini? Nde naza boye nalati cher bolanda te Pampex eza yoji. Omoni poudre oyo ya disquaret. Na makolo nalati yo stone mutuka. Ezara te mbali fala ta veste, nde na be bien habillé. Eza shwa na bino. Bon. Ok, kasi. Ya nazongi maloba. Nazongi maloba. Bon. Mama. Kombo na yo, âge na yo, uta wapi pe osala nini na vie? Je m'appelle Vina, nauti na Ngalima. J'ai 30 ans. Naza couturière. Ok, mama Vina. Pona nini otoboyi eloko ya pema na yo pona bébé? Parce que aza choix na nga te donc mutu na oluka aba critère oyo nga na oluka namoni correspondre na ye te yango na tobolima. Ok, merci. Avant uya loba nga mo pe dale na kotaki ye te dale na lobani. Mais alobi mabe te. Nga pele na kotaki déjà be dale na mutema ye te. Ah, vieux bébé. Poni Vieux bébé. Ye te. Oza makambu yo. Obi. Aza makambu vieux bébé. Oh ma tante hein. Te na sepele na epetele nga kotaki. Déjà au côté que ça soit na o. Déjà. Ok. Abigail. Pesa biso komo na yo, âge na yo, osala nini na vie na yo? Komo na nga Abigail, navanda na njili na quartier 3. Osala nini na vie na? Nateka na restaurant na koko na biso. Ok. Bon, Abigail, pona nini otoboli loko apema? Azane guna nga kutu te atapuke. Bébé, obi nini? Te na mwelo weza kompla ba baso nyoso. Donc boye be nga so na kota bo cha bato bo boya ngai. Oui. Biso to yeba ki oya te. Boye ba ki na oya. Oh imilenga. Te bongo te obebisa te toki mabi. Zenana. Mama, kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi pe osala nini na vie? Kombo na nga Asi, na 29 ans, naza commerçante. Et Asi, pona nini otoboli loko apema? Sikoyo aza bebe aoluka bolingo pwani bolingo mama bango ekoki te. Makambo ngo yango. Yo be nga bebe. Ngai. Olobi oza 5 ans. Eza ajo nga na pesa kamelo ni la nga na bebe. C'est déjà bon, non? Naza na posa bolingo. Kasi maintenant des choses à bébé, est-ce que bolingo ni choses à repos? Alors on la Pampers faut comparer na bébé. Problème que Pampers. Nde na kota ki mwa so pe na ngafuna keneza yo. Torokunda. Sika na kena yo. Bon, toke karate te. Bon, komo na yo, âge na yo, ovanda papi? Kombo na nga Minata, 27 ans, nasalaka. Naza na machine ya Petro Congo. Ok, Minata, pona nini otoboli loko na apema? Moi na 5 ans déjà so abandi bolingo, c'est que faut pas se couler na mukua mkombo so. Na âge ne 5 ans zoluka bolingo. Ah, c'est normal te. Yo boy. Yo kuna una omono se longe batu mo pe uto ndima na yo me yopola ndika baninga. Bolanda ka via baninga te. Muta cha lezi yeyo. Bébé wa matata hein? Na matata te na ba mambo na yebi. Bébé. Bon. Ya tozo rassuré. Merci beaucoup les bébés. Ozonga lisusu commence na. Na ozonga lisusu mende na kitibwe na kete ona la kati na ozo na kwa na ozo. Bon, prochain homme célibataire, s'il vous plaît, vous mettez les maboko. Bonjour mon frère, allô.
kombo no nani âge na yo outa wapi osala pe nani na vie? Bon, bonjour, kombo na ngai Christopher, naza médecin en formation, naza cuisinier, naza pe entrepreneur. J'ai 28 ans. Ok, ovanda wapi? Navanda na Ngaliema. Ok, Christopher. Pesa ngai na ba critère ya bana basi olinga mwasi azala ndeni? Vraiment, d'abord, c'est la beauté qui attire. Moi, c'est face à vrai chéri. Moi, c'est face à poli. Moi, c'est face à banzam et pour que ça me plaise bien. Moi, c'est face à ça complexe. Moi, c'est mal normal, ça sans complexe pour attendre foufou bodame. Et moi, c'est faut assembler là, voilà. Bah, quitter na ngai mwana. Ok. Bon, na ba critère ba basi olingaka azala nango te ezani? Bon, impolitesse, et puis qui m'a rendez-vous sans raison, voilà. Ok. Bon, ndenge eza boye namoni bana basi nanu balongoli bato boyeloka pe mate yaya batikali 8. Ok, batikali mibale. Batikali moko, mon Dieu. Boza matata, hein? Matata makasi. Yo sepeli. Neona biso. Ndenge eza boye basi nyonso bato boyeloka pema sikoyo. Il fallait qu'un ngana ka monoko. Pardon. Je pense que c'est ma faute. Na fongoli déjà monoko yaya, na fongoli déjà monoko bato boyeloka pema. Totu na bango toyeba po ani bato boyeloka pema. Yaka sotu na bango pona nini. Bon, kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otoboyeloka pema. Kombo na nga Justine, nafandaka na Mongafula vers Pompage. Je suis graduée en secrétariat comptable. De 1, ta façon de parler, je suis pas aimée. Et de 2, par rapport à ton âge, c'est un peu... Ok. Bon, nanga kombo na yo nini? Christopher. Bon, Christopher. Osepeli na malgré que toboyeloka pema, est-ce que osepeli na type ya moi si azala? Bon, sa taille, bien sûr, ouais. Elle est jolie, hein? Ouais, elle est belle. Elle est belle, mais elle est matata. Ok. Bon. Neona biso, yama mwasi kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otoboyeloka pema? Bah, moi, c'est Christivie, je reste à Matete. J'ai 24 ans. Ben, il est beau. Il sait bien l'habiller. Ben, j'ai apprécié sa façon de parler. Mais, par rapport que Kozalanae, c'est un peu difficile. C'est un peu ça, mais il est beau. C'est un peu ça. Ok, loka lobi. Alobi, façon ya roloba, andimbi yango te. Alandi mninga na ye. Non, c'est pas ça. Amona bozo landana. Pito basi wa matata bozo landana. Landi ete. Ok, ngambi lobela. Ok. Ok. Bon, pardon, avant que tu kende. Mère Christivi, omoni ata mutatype na o. Aza mutatype na ngai mais son accoutrement nde ebomi. Ndenga lati. Ndenga alati parce que toyebaka moine par son habit, par accoutrement ne biso na kini awa et puis ça demo ba ide mo bien te. Ouais. L'apparence est trompeuse. C'est ça. Bah oui, l'apparence est trompeuse. Donc, là, ta robe, mais par moi, naza oyo kansate. Je peux m'habiller comme ça, mais quand tu sais pas, c'est comment. C'est un peu ça. Bon. Âge na yo, na kombo na yo, s'il te plaît, et pour nini otoboyeloka pema? J'ai 30 ans. Je m'appelle Vina. Nauti na Ngaliema. Otoboyeloka pema pour nini? Premièrement, aza na ye mabete. Aza présentable, il est beau aussi, mais à correspondre de la ba critère na nga lingaka te. Vu aussi mon âge, nga lingaka un peu mbali tozala écart d'âge. Aza un peu nasi, nga aza mukolo na ye ya 2 ans donc je peux pas. Malheureusement, otoboyeloka pema, yaya. Est-ce que omoni tantine comment ton nom? Vina. Vina, ma Vina, omoni ata type na yo ba basi? Te. Tantine Vina te. Ok. Pona nini te? Poza mukuse nga za mulai fo moi c'est pas moi costaud.
Ok. Nakanisaka Badusus be badusus ya milai balinga pe ba basi ya mukuse ya. Ngana kiko kanisa bongo bamibali ya ngape na kanisa bongo bamibali ya mulai balinga basa mukuse. Ngape na kanisa bongo ngape ngaza bongo. Balinga ba basi mukuse. Je sais pas, Christophe. Non. Christopher, non? Ouais, Christopher. Ok. Comment on a biga na vananjin na 27 ans. Alors, comment on a pas choli. Na sepe na été. Bongo sepe na été. Ok, toke musika te. Yo Christopher, Abigail, aza batipa baba solinga. Te, Abigail te. Abigail te. Pona nini te? Parce que à mon coup c'est pour nous qui est lisusu donc. Ok, bon. Mama, kombo na yo, âge na yo, pona nini tobwele kwa pema? Kombo nanga si je 29 ans d'âge. Moi mbali ya moi mkiazala te. Il est bien, il est beau. Mais je suis yaya, donc je dois avoir un mec au Isaac il va peser devant mes frères, tu vois. Par rapport à âge, non. Mais il ne passe si mal, hein. Il ne pèse pas vraiment devant, il ne va pas peser devant mes frères 10 ans. Non, c'est ça. Vous comprenez ma lobby? Ouais, je comprends. Ok, bon, pour la maman si, linga ba se miku c'était ya za maman vraiment, hein. Azana nzoto, api kitoko. On dit mi nous ba tipo linga. Ah oui, et puis notre peau des ben équipement exact. Ya, oyoki, abi nini, po na linga lezani. Poso na ye na ya ye kokana andimie makasi malgré que atoboye lo rapema. Oyo alinga ba basi mipusete mama ya mulai ye. Yepe aboyi. Abi kote na mama alobi a hotel kote na ye amona lokola ndeko na ye. Bon, toke kasi, toke. Bon, kombo na yo, âge na yo, ovanda, pardon, âge na yo, pona nini otobole lokwa pema. Kombo nanga Minata, je 27 ans. Na toboli parce que par rapport à âge, nga 27 ans et 28 ans, bon, nga bongo et simbate. Bon, nga mobala zata na moi, écart na katikati. Oki makambo alobi. Siko ye, aza type na yo. Aza pas mal, aza pe na sourire bien, elle est jolie aussi. Et simbi na mote. Ok, bon, maman, kombo na yo, âge na yo, pona nini otobole lokwa pema. Aza na ye mabete, aza bien, aza ba genre na dinga kame. Na dinga ekara mobali za lata ba 5 ans. Moi, 26 ans et 28 ans. Mais eza epe na gap, kasi âge moi eza. Il y a une année, c'est une année. Une année, hein, 26 ans, 28 ans. Maman, shall I speak up? Tozo yoka hotel, loba? Tozo yoka hotel, allo. Na lobby, aza na ye mabete, aza bien. Ngasko na linga ekara mobali za lata ba 5 ans. Ça va. Ok, problème ezate, merci. Omoni mama jimaima, aza mama ba type na yo. Oh na yebi déjà. Oyebi déjà aza mukuse. Zama ouais, mama jimaima, merci. Bon. Dernier maman awa, mama kombo na yo, âge na yo, pe pona nini otobole rapema. Kombo na merveille, je 25 ans. Et Christopher, il est beau, stylé, mais muteme betite. Muteme betite, omoni apesi réponse à malamu abi, olati bien, mais mutema na ye e betite pona yo. Yo ndimi ye, mutema no e beti pona ye. Yekutu depuis libanda. Tozali là depuis na C, tant on a komaki. Elle est accueillante, gentille, pe lisusu, très belle, moulai, ba forme bien. Asepeli na yo. Asepeli na yo vraiment. Asepeli na yo maman ondimi. C'est muteme betite. Ah ouais maman. Hein? Christopher, Yaya, Christopher andimi ma merveille, mais ma merveille abi muteme betite. On peut pas forcer quand même. OK? Ya tozo wakasi Christopher. Tomoni awa bana basi nyonso batobole rapema. Mais ne t'en fais pas, il y aura encore une autre occasion pour na oya opona mwasi na yo. Eza bongo te. Eza la bongo. Bon, Christopher, yebisa biso to rolanda yo wapi na ba réseaux sociaux. Na ba réseaux sociaux na ngai Facebook Christopher Kusila CK, TikTok Christopher Kusila CK, Instagram Christopher Kusila et puis WhatsApp aussi, c'est fini. Ok, merci beaucoup mon frère. Tobete lande on a biso Christopher Maboko.
Merci, merci. Prochain mobile, s'il te plaît. Kombo na yo, âge na yo, ovanda wapi osala nini na vie, s'il te plaît. Kombo na nga eza Serge Mkiere, naza agent Airtel pe nazotanga deuxième cycle na nga université, c'est-à-dire licence. Et nafandaka na Matete, commune de Matete. Naza na 27 ans. Bon, awa tomoni ba basi bazara na biloko pema ezali. Ok, ozana la question retourna bango avant tokende ko avant kutu wana. Yaya, atobela combien de loko pema avant to. Bon. Serge, malheureusement, tomoni ba maman nyonso batobela loko pema. Batiki kutu ya na ngai ya poser question te. Batiki kutu ngana loba te. Olobi atate yaya. Mais to tuna bango pourquoi? To tuna bango pona nini batobela loko pema. Serge, ya tokende kasi. Bon. Maman, kombo na yo, âge na yo, pona nini otobela loko pema? Kombo na nga Justine, j'ai 23 ans. D'abord parce que ta façon d'être, je n'ai pas aimé. Et ta façon de parler, un aspect physique, je n'ai pas aimé en fait. Donc, vous avez déjà l'angati. Il faut payer l'obama makasi, hein, Justine. L'obama makasi. Hein? L'obama leme boye, patwazo yo kaote. Basi bayebi oza nani. Justine a lobby, façon na ye andimine ka ate, ya. Bon, la bateau bayo ki ete, ok? Est-ce que yo, nengo moni, mère Justine awa? Est-ce que moni ata type na ata na elongi, ata ka façon moni ka boye? Na elongi, bon, aza kitoko, quand même. Aza kitoko, et en plus, bon, moi, si kitoko, je peux dire que s'occuper zaki dans le sens que il y a qu'au vivre, hein. Na vivre na, il y a un problème, t'es pas ça, aza kitoko. Ok, bon. Maman, comment na yo, âge na yo, pe pona nino tobelo rapé ma pona, papa Serge? Ben, moi, c'est Christy, j'ai 24 ans. Ben, premièrement, il m'a lobby kelinga, moi, c'est un tatouage. Moi, j'ai un tatouage, je ne vois, il y a un tatouage, à m'kia combo, n'a peut-être à combo, n'a oui, comme problème, et bien, c'est pour ça que j'ai éclaté mon ballon. Ok. Bon, oyoki déjà, papa Serge, yaya a lobby. Papa Serge, c'est loba kelinga, ba, c'est un tatouage te, mais, maman Christian vie, à lobby, azar un tatouage. Tant, au moins, un tatouage, peut-être, bah, problème est roya. Oui. Papa Serge, oyoki m'a comme ça vient lobby. Bon, nayoki, nakoloba ete, s'il y a arrivé na ngana pona ete. Premièrement, d'abord, habillement na ye, eza conformément te na ba ja oyo, ya ba habillement na mingaka epa bana basi. Et en plus aussi, aza le sous na tatouage. Wale la kisini, habillement, eza elateli na ye. Elateli na ye ya bilamba, eza elateli o na lingaka te. Ah, yaya. Ngamoni alati mabeta. Ah, yo, lobi, yaya nanga lobi amonio alati mabeti. Bon, ye akomona ke ya alati mabete, mais nga na ba principe na nga nazomona ke alati mabe. Eza choix na ye. Ah, eza choix na yo, hein. Ok, merci beaucoup, maman Christian V. Bon, maman, kombo na yo, âge na yo, pe, pona nini otobelo rapema? Je m'appelle Vina. J'ai 30 ans. Natoboli ballon parce que il répond pas à mes critères. Et aussi na âge. Moi, j'ai 30 ans, lui, il a 28 ans, donc. Et aussi mbaki. Ok, bon. Ma vie na lobby, moi, âge, na ba critères andimite. Bon, yo, lobby nini, ma vie na pona yo, ma vie na amo si kitoko, ugondi maya ata na nzelo kosola na ye. Oui, aza kitoko. Bon, nga premièrement na loba na bike bolingo za na âge te. Mais eza nakoloba ke lolenge ya kosola na mutu dialogue so nakoloba parce que so tobi toke na âge la plupart ya bato bakobala te parce que âge ka yango te eza bolingo parce que akila mokili aza bolingo ekipa na âge te so nakoloba na voici na comprendre ya yo comprendre babi âge pa lobi bolingo ko ke na âge te biso tozala na mentalité bon biso mentalité ba ya poto. Moi, poto akobala na ye âge na ye. Omondi. Bango awa, balinga moi, distance à âge. Na comprendre. Comprendre. Eza préférence na bango. Olobi? Eza choix na bango. Choix na bango, vraiment. Maman, kombo na yo, na âge na yo, pe pona nini otobelo rapema? Kombo na nga Biga, na 27 heures. Na bobaga, na ebite, nga vraiment na jawa na nga, na sepe na été. Donc, motema no ebeta te. Bon, papa Serge, malheureusement,
Mama Abigail alobi motema na ebeta te azano ozatino bien mais pona ye andimite pona yo siko okondima ye. Bon nga vraiment nakondima ye te aza mabe te parce que mutu nyonso akilami na bomoto aza toujours mutu mais na basens oyo nalingaka kozala na basi ye te. Ok, pas de problème hein. Eza choix na bino ya choix na bango. Bon mama kombo na yo âge na yo pona ni otobole rapema. Kombo na nga si naza 29 ans natobole eloko apema aza mabe te. La vie, âge, la corpulence, et lui, 10 kilos, là, vraiment, il n'a pas ça. Ok. Oyoki ndenge mama asi alobi. Pona yo nde sikoyo, okaka kondima ye. Bon, pona nga nakoka kondima ye parce que aza mwasi aza kitoko. Peut-être dans ba principe pe ba biema na comportement, je vois que aza basi onga alingaka de. Omoni mama asi alobi oza comportement kitoko, peut-être basi o rôle vraiment ko bima na yo. Oyoki. Ok kas. Bon, mama, kombo na yo, âge na yo, pe pona ni otobole lo rapema. Kombo na nga Minata, j'ai 27 ans. Natobole lo rapema parce que aza pe mabe te, aza passable mais na ba taille nga linga mibali baza moi élancé. Bon, merci Baptiste. Donc aza mukuse. Aza ne mukuse taza normal mais nga na linga mbala likangama. Aleka yo mulai. Kasi wana ya alobi aza mukuse. Wana kasi aza mukuse. Oui, ozo loba aza mukuse. Donc o mekolo on a gentillesse. Hein? Ah Minata. Bon, ya papa Serge, omoni ndenge bazala ba loba gentil baboyi ko bebisa makambu. Oh moi si gentil. Kondi maman moi si gentil boyi. Bon, aza na ye na ba gentillesse na ye. Basi mwasi fa na ba mwasi ala gentillesse te a mérité te quand même. Alobi oyo akoloba peut-être na selon ye alinga mibali oyo peut-être baza élancé bataille normale alingaka te. Wana eza ça dépend na ye parce que yo kondima to s'engager na mutu oyo alingaka taille beauté. Si peut-être alinga taille na ye azana droit koluka toujours taille na ye. Eza pe choix na mutu hein? Comme toi aussi toi choix na yo. Pona yo ndenge ozotala boye. Asi alobi ke alataka mwa un peu oyo kondima te. Bon, dernier mama oyo atubolaki eloko apema kombo na yo âge na yo pe pona nini otobolaki eloko apema. Kombo na nga Merveille, j'ai 25 ans. Papa Serge, aza bien, aza pe ba genre ba mibali ndalingaka mais aza timide, ngalinga mibali baza timide te. Et puis côté habillement, j'aime trop porter cette singa na ye kosimba te. Oyoki abengi yo timide pe alobi alinga olata sexy yaya. Alinga olata sexy. Sko kolata sexy za mabe papa Serge. Bon, nakoloba eza mabe te parce que bakondana direct te. Mais lo nakoloba ete timide eza na bato misusu des fois na masse bakoma timide. Kotalaka mutu boye te ki aza timide. Des fois oyebi mutu te na moto boye bato azomona ke bon je suis timide mais en soi boye naza timidité. Naza timidité naza na ba principe pe comment est-ce que na memamba ba mam na ngai. C'est une jolie nana aza mwasi kitoko. Quand je suis venu ici, s'il y avait na choisi na pona, na za peut-être yi. Ben yo jolie nana alobi aza timide donc au juger mbang. Hein ma merveille. Olobini. Naza sune eloko loba te. Oza sune eloko loba te. Yo moni yo moko timide. Madame sexy timide, c'est pas problème. Yaya, madame sexy timide yayot. Hein? Pas timide. Bon, yara, papa Serge tozo kona momke. Mais tu fais quoi? Yes. La majorité ya bandeko nanga basi bayaki awa. Je crois que mingi bayebaki ke baye pona bazwa mibali ya poto. Là na oloba ba jeune garçon nyonso bayebi. La majorité si vous voyez que bandeko na biso là, je vous le dis. Non, je suis en train de parler. Non. Si, Razoloba. Si. Yaya tokata. Babandi d'abord swana. Babandi.
Tété. Asilisa, hein? Oui, parce que na zoloba yango te parce que na lobaka même bandeko mingi ba misusu baza consciente o baza bayeba ki bazwa mibali oyo bauta na poto. Là je dis la vérité, misusu ba au moins bazondima parce que eza discernement avant de venir ici na se discerner comment est-ce que ba mamutambola déroulement ya activité événement. Mais j'ai pu à comprendre que batubide bayaki nango eza oyo baye kokuta te. C'est-à-dire les filles pensaient que baye koluka mibali ya poto ozwa mibali ya poto. Là vraiment je dis franchement oyo nazo se sentir pe ona mwani. Ah, Papa Serge, malheureusement, Yaya, va répondre, tout ça va répondre. Non, mais Chanel me répond. Chanel me répond. Non. Attends, Moutoumoro. Te. Boy, abo swana. Let one of them say. Okay, one response. Moutoumoro kasi asin. Asnake pas asin. Napek pas yo za matata fanda. Quant à moi, j'allais dire ceci. Là, c'est par rapport à la remarque, Maï. Vous voyez, moi, je venais d'âge. Je peux pas entretenir une relation avec un garçon de 27 ans. Nabi, Naza na 29 ans. Nakoyi ko entretenir une relation avec un garçon à 27 ans. C'est pratiquement impossible. 28 ans, si là aussi, na moi corpulence, ou ils ont couvrir âge naïe, ça peut y aller. Mais c'est pas dit que quand on a quitté Banda Kunabi Sotoyaka pour entretenir une relation, na Mobala Poto, parce que Mobala Poto n'est pas spécial. Vous voyez? Ce qui est important, ce que tout le monde est que, oh yo yo, ça n'a pas ça mouté mes bêtis. Ah, pourquoi pas faire le choix? On n'était pas venu sous condition ou on n'est pas conditionné. Donc, tu on a condition, t'es ou bête, aux censé te que, vu que n'a t'es idée Mobala Poto n'a pas coûté, donc c'est que, bah, se basate, bah, on y se débat sur Mobala Mbal. Peut-être yo, mon anana pour son bal mon plus âgé. Mais moi, moi, bon, soin na yo koleka. Donc, c'est juste que, par rapport, il y a un décalage, il y a âge. Ils ont pas la naté. Donc, c'est ça. Donc, Shogi Azagi, 33 ans, on dit, mais. Aza déjà n'est qu'un nanga, pourquoi pas? Aza déjà n'est qu'un nanga. Ok. Papa Serge, on dit mi. Bon, eza, on a lobby. Eza, on a remarqué. Peut-être pas naïe. Eza bon côté. Parce que, par règle, nous, c'est une exception. Tobo maman, oui. Tobo mara maman, oui. Et s'il non. Ça aussi. Merci beaucoup, merci. Tobetele maboko. Bon, Papa Serge, soki batu balingi balanda yo, ata moi c'est à poto. O kanisi bango ba oluka mbale à poto. Siko so moi c'est à poto alinga yo. Akolanda yo wapi na ba réseaux sociaux. Bon, na sale la ba réseaux sociaux presque tout. Na Instagram Serge Nkere, na Facebook Serge Nkere, na TikTok Serge Nkere, na X Serge Nkere. Et je peux dire partout, même WhatsApp, Telegram, je suis communicateur d'un parti politique. Ok. Merci beaucoup, Papa Serge. Merci beaucoup d'être venu. Tobete sur ma boko, merci. Merci beaucoup, hein. Merci. Kotala ye azapina ba shona ngate. Taninga moi ça la molai, ah mukuse penate. Moi pembe pour ça la macha. Ozatike ba shona ngape ngwana zape. Na moi matos c'est moins plus élevé. Moi ma belle pe muke, yo pe ba shona ngwana. Yo zape moi mon foussé. Vous appelez moulaï, c'est ça? Non, ngai na lingana ça mélange moko et ça la moins bien. Pour lobi to go bota na tsemi, na ngate ki to bota bana mikuse.